Timana penza ni olengi saka elenga penza na pantalon. Oh danse nous autres voilà, donc c'est pas ici Toto Radjabou. Ah, Toto Radjabou. Si filo alungwe, eka lungwa leli na kombo na biboye. Tant bino bozora ba information. Omoni ava bolo ba makam, so faut bo ken voir bo vérifier bien. Ngata on a na Villa Nova. Naza mutu o na yeka okuta bato. Tout comme bato pe ba yo kutanga. Yo comprends mutu mususu akoya alinga ka longola merveille. Tu vois? Mais oui, il fort ni merveille, ça la pose à la rana, il fort ni merveille. Tu vois, et ça compliqué. Ngai so mutoye pour na musala nae, ne tinga na cha mutu mala espone parce que orchestre na de enga mutu na joa ba danser c'était, ngam mutu na benga na ba danser c'est na pe na mot à dire te. Mais merveille ya maido. Il y a lobby parce que c'est partout donc vous êtes vraiment international mais les gens qui robin au monde dit pas bengi yo na moi loko na merveille yo bête la ngata moi danse moro est-ce que vous êtes capable de regarder international Villanova toi bâton des stars. Tu vois, Villanova toza bâton des stars, toza ba ngana vraiment international, orchestre international, toza vraiment ba star, baza, ba vedette, baza, voilà, tu vois. Et du coup, maestro a cette chance, on a parce que biso toi génération lelo toya pe makamna biso sika to saka makambe te ke non de ba kokola biso ba jibe ba Koffi Olomide ba wera ba sala bongo biso pe to tikala ka bongo non biso pe to roya ke non ndenge bango ba sala bongo na époque na bango itikala batu na mutu ndepe na époque na biso pe to sala boye ko tikala pe kala mutu tu vois et ça génération par génération na génération na biso merveille na habitude du monde na bina na babala bala tu vois na bina na ba ouais batu musu ba bi yo eleki même ngamo khona mona ngo parce que so na bina mona ngo te wana kosi yo eleki ko bina makasi boye te bela ka boye te alors que ba bossa de l'homme tant muto kola je travaille trop mon atier botelelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température. Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'amour de prix Allemagne. La maman sociale, elle veut dire que c'est bien moi d'Orcas Boloko, la branchée de la presse congolaise. Car on est le bateau on a toujours pour le rosser la vie de Moussala Ndenge Sengeli. Mais tout le monde matin à Rarandenge Boyebi. To perdre actrice nene oyo Solange Mindondo et ça la passe mais to continuer comme ça parce que 5 photos ya babatu to yamba kaka ndenge sengeli. Merci beaucoup à Toto Radjabou Toto Radjabou narata Belgique moi bata mama et nana balobi bota moi na boga pose la fière na ye so boti moi na tilingi hi aux affaires na été na moni Cédric Lema na moni Fisto Kankala Didier Piolo na kati Paris wana na moni Boris Bobo Lutumba muto azola tianga mikolo ba chaînette ya héros Adrich motomètre mboro tindeke luki makamba to abundi pour nango donc bo s'abonner massivement na chaîne oyo toza nazanga moté naza bongo na merveille ya mado 42 bino mo bozoloba mais lelo na ebiti naza surpris moi mingi tenir boyebeli merveille la tiamoté merveille lelo la ma responsable bonjour merveille. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé ça va par la grâce de Dieu. Merveille lelo la ti boendengeni. Maman esenga un peu simple, normal, les papas FNG, normal. Mais ça va bien habillé. Parce que trop sexy, c'est que c'est pas pourquoi des fois qui dansait à la tarara ma bé mais nous là qui boit qui était sur la bande c'est
ntango obibo nkutu namoni famille Ramazan mobimba bango balingana nazala boye nde nalati boye esali vraiment famille mobimba vraiment bien namoni vie na ngai Kebe Ramazan vie na ngai ser na ngai Rose Ramazani voilà bamatiti tout na pie bino bambote Merveille Amadou. Bonne Villanova. Villanova est bien par la grâce de Dieu, sauf qu'elle est là, n'a pas l'homme qui est là, on a pas ça tout seul là. On a pas ça qu'on s'exprimer quoi, tout seul là, vraiment 15 minutes, normalement on si il faut que ça t'a 5 minutes ici, c'est ça, t'as 20. Ah, t'es moi 20, c'est bon. Tu bête vraiment solo, tout seul là. Light music est bien, ah Villanova. Villanova est bien par la grâce de Dieu, tu continues à bosser, tu bosses, voilà. La cible pesée qui est turquoise. Cible vraiment bien et ça fait déjà Ebima qui le 2 juillet si je me trompe pas et Kalata est ça un mois mais ne coquille certainement un mois mais tu vois que ils ont tourné quoi ils ont ça là quand même à cabo voilà. Mais Merveille Amado celui qui ont bien totali nzembo ya nouvelle c'est moni bobini makasi. Vraiment la Robine d'abord félicitations. Bobini vraiment makasi mais il aurait batu baza vraiment bon banda rosé la nouvelle son ya et penza na moto wana te ezani. Wana eza suma kamna biso te biso to sai musati to sai par na biso wana comme ce comme makambo yake nzembo ya ngomoko sauf que so na se trompete na yebi que partout batu babina même na ba fête même ngamo na téléphone nga tabo na lemba ba message voire même sur ba réseaux sociaux na biso quoi parce que biso tout comment na ba réseaux sociaux mona keno et batu nazo lemba vraiment ba message voilà et après tout ngana na ngai ngala na musala ba fan baba patron ba mutu ba ebi après prenez ni tambola. Mais Merveille Amado na ebité to kota mwana moi vie privée na muki na bato ba qualifier à Merveille Amado qui azali lesbienne monsieur subalo ba Merveille Amado bi marana bébé ncho yo mo resala ronde ni ngamona na yo kango te na pe comme matoi na ngai te mais sauf que naza moi vedette mukie et c'est normal les avis à vie et bandi pe pa nga te za na bateau peut-être bande banda na banda ko expliquer batu vi na nga na TVT mais sauf que bateau ba yebinga tu vois bateau pe ba yebinga te bateau ba yebe batu susu ba yebinga ndesi maman botanga yebelinga Merveille Makenge le local tu vois mais batu susu ba yebelinga ka Merveille Amado batu susu pe ba yebelinga ka Maravilla. Bon tu me soupe ba yebelinga kaka tu vois mutu na mutu ana ndenge na yebelinga yo Merveille Amado na kumbona ya Amado yibango parce que biso yebi comme Amado uta n'est pas Déborah ya Amado yo kangama na le roi likambo Déborah Vanana comme on est à Déborah Vanana si je me trompe pas na pesi bambote et voilà ngala na temps yiba comme mutu après c'est comme temps biso to ça générique na Déborah Zanante voilà tu vois na Déborah mo ka yebi ba réalité et na ko le kala TVT na bando beta ba masolo wana mais sauf que ngana yebi que non moi je ngala travaillera et par rapport na bande ko travailler batu comme on a Amado babenga depuis na matanga vient na biso babia pour jour to beta Amado ya liboso eza jour wana jour to beta Amado liboso 3 jours jour to beta Amado liboso eza nani wana to beta na studio te na matanga vient na biso babia to beta yango eza vraiment bien 3 jours boni merci et to beta ngo et voilà c'est ça. Et à partir de là, tout va comment que ben Yamado na ça succès fort oh papa comprendre batumsu ba ça baba on comprendre bango donc ils allaient 3 jours donc chef d'orchestre ya Villanova est hôtel à moi na ye quoi muto pa encadraka donc ser na ye mo Milobeli est ko visiter na donc na résidence na ye car ndenge zalaka mais Merveille Amado c'est totalement bien pas faire brigade vion za les endroits yonde muto carton na kuna prévani baningo bazolongwa bokindira na kombo na neti to moni filo alongwa ki pas bina plutôt Robine Mundibu nani sus kasi filo alongwe era longwa leli na kombo na biboye tant bino bozora ba information omoni avant bolo ba makam sus faut bo ken vérifier bien ngata on na Villanova naza mutu o na yeka okuta bato tout comme bato pe bayo kutanga yo comme mutu mususu akoya alinga ka longola Merveille tu vois
mais oyebi te effort ni merveille ça la poise à la wana to yebi effort ni te merveille tu vois et ça compliqué ngai so muto aye pona musala na ye ndeti ngana ocha muto mala espagne parce que orchestre na de nga muto na zo ba danseuse te nga muto na benga na ba danseuse na apena mo à dire te Yo mo sa fabricage. yo muto lo bien o On va dire Toyoka. ah au moins si comme Merveille Leandro po abetaka na mokonzi balobi est-ce que mokonzi atanga soki batiaka makolo te. malamu kasi ndo bolo bien pona na eloko lo bana batite. Voilà donc Merveille Yamado. Peut-être réponse wana et c'est pas ici bateau yo ba mitung sara mingi à propos ya mambo bato balba que Merveille Yamado bimana Fabregas donc Fabregas a juste le patron naie à sara musala comme il faut pour basola mais Merveille Yamado soki bango baloba bonka bato wana baleka parce que Fabregas aza moto aye nanga na tevalakisi bino ngai abike no merveille yo on comprend soki ke ezala que entre bato bakama ta mosusu bamoni nga na maestro tokangi photo namona peut-être babiloko wana ngai maestro aza comme papa deuxième papa na ngai aza papa na ngai parce que à part nde nazala pe namonana ta mosusu na papa biso te nde namonana na ye mais je sais quand même que je travaille avec 3 jours nayebi ke quand même na travaillaka na boss na ngai ya conseiller nga pesa aye vraiment boss na ngai aza parmi bato yo bani na mon français apesa nga chance ava bato bamona ngai parce que so ya fongolelanga motema te so andima te ke na yeba obina mais peut-être bato mosusu baninga bamona ngai te tu vois yango so botunanga baquestion ya babuzoba boye namona ata réponse apesa te parce que toyebi biso nyonso ke boss na nga marié aza quand même papa ya bana aza ana famille c'est pas propre que moi si na vandi peut-être mon abotu na nga ba question boy tu vois yango mona ndengo répondre ngoto ben na bi ba tu va raisonner ba moni Merveille Yamado, le lot comment sollicité par tout le monde entier, trop le bakara moutounion, ça va besoin Merveille Abine, na katia groupe naie, moutounion, ça linga ça moi l'euro naie, il faut Merveille Alika. Et elle va dire à quoi Fabregas et général ta mon danseuse naie pour na kalato baraka sur hôpitaux aux alliés danseuses ya Kofi Olomide. Au tikali danseuse à Kofi Olomide. Si vous allez danser à Werason, au tikali danser à Werason, Félix, mais c'est quoi yo comment nous partout, oh yolinga bengwa bengi. Et c'est la Fabregas ndeni. On a international. Villanova toi bâton des stars. Tu vois, Villanova toza bâton des stars, toza ba ngana vraiment international, orchestre ça va international, toza vraiment ba star baza ba vedette baza voilà, tu vois. Et du coup maestro a cette chance wana parce que biso toi génération lelo to yepela makamna biso sika to rosaka makambo te keno nde ba kokola biso ba jibe ba Kofi Olomide ba wera ba sala bongo biso peto tikala ka bongo non biso peto roya keno ndenge bango ba sala bongo na époque na bango itikala batu na mutu ndepe na époque na biso peto rosala boye ko tikala peka la mutu tu vois et ça génération par génération na biso merveille na habitude du monde na bina na babala bala tu vois na bina ba ouais batu so babi ya yo eleki même nga moko na mona ngo parce que so na bina mona ngo te wana kosi ya yo eleki ko bina makasi boye te bela ka boye te alors que ba bossa de l'homme tant muto kola je travaille trop. On travaille presque chaque jour. Tant on travaille pour na tikala kandi na zaki na kala non. On travaille pour na évoluer pour makambu ekendelibo. So comprendre. Tant on travaille wana na yebi pe que non kota ba biloko asika ba biloko na tango ko se manifester pas batu. Tema batu ba yebelinga na ba style wana te yango ezo e bouger ba ngoma mutu, tu vois. Mais na yebi que Malembe va comprendre que merveille bando ça bonde pona bo so le lo remarqué au monde que non presque ba danser tout ya ba orchestre na ba leader na bango kutu ba ko motinda bango que non au monde attendre danser na sala ba vidéo yo pe que ndo sala au monde que non le lo ba danser ba comme na ba Instagram ba comme luka ba sala ba vidéo au monde que ba danser ba comme na ba ngoni au monde que ba danser ba comme na ba page Facebook alors que na Congo ezaki tam support danser ça comme na page Facebook ezaki passe tu vois to ebi Facebook mutunya ça mais ngata ngamo kutu na mutafongo ilanga page Facebook na Chris Maimona na pesi ba mbote place à Zande kolanga azana Allemagne même colonne à Paris a fini bi merveille no fona fongo le Facebook page Facebook ngabi anata dans Facebook déjà page non kinanga habiter à la langue on comprendre pourquoi nazolo babongo on comprend on comprend pourquoi na lo babongo na si ah OK kasi a fongo ilanga na sala ngote na malema no sala ngo le lobo na komi na 20 000
20 000 abonnés sur page officielle, tu vois. Normalement, la valeur, normalement, préfère que la page qui est la Facebook normal. Tu vois, et dans le monde de jeu évolué, Instagram, tous les stars aux la poste Instagram, tu vois. Mais au moins, tant Instagram, la crise. A la TMO na bongisi mo dépasse mais tant vraiment na yo check non il faut travailler Instagram les lobes na comme na 35 000 kilos il y a abonné tu vois nanga mo comme ça la bien nanga mo vendre oh batu batala ngai au moins que non lelo na comme mo sko batu tam so na ba série na yeba makamona na fsa bango tout ça Instagram tala kutu basta ba biloko nyanya lelo ba comme ka posa ça là tu vois et ça il faut il faut les prix mais quand même il faut que ça la dans actualité quoi. Mais merveille ya mado yo moko lobi parce que c'est là partout donc vous êtes vraiment international mais le ce qui robi no mundi bo pas bengi yo na moi eloko na merveille yo bete ngata moi danse moro est-ce que vous êtes capable de rekende na futinga caché nanga pourquoi pas ngandenge za bon na CG to na CG na biso Yves Mbuyulu soki ke ko payer ndeti lala bato trace ba uta ki solliciter ngai que photo ça l'événement ba tinda ki ba dossier ba benga ba contrat na bango na email boy na solici prise na solici ngai na na problème te nga na za na mundelu te en plus président na biso to za un président moko le lota lobité ataka bato balonga na orchestre na biso ana bayebi makambo tolo toi na président moko na yebité maestro aza unique à son genre po biso pe avant na to côté pas maestro to beta pe na ba orchestre ya to yebi comment ba traiter ba fine ba orchestre comment ba traiter ba danseuse okoya pe rap boy dépôt ya kiti ovandi ti ozongi obinya tate o machata podium te posa tikala to retourner te kingani te mais au moins que maestro sokoye au moins que na muto ana posa bo travailler tu vois ana amour wana aza na biti akela mana ndenge naye mais merveille ndo la télévision pe pantalon bo pe bande ko ba landa yo ba fanatique no ba lingara moi oningisa ta mo mkier to tu na penza mais ningisa ta mo mki se pesa ba to na ko ba linga ko ming surtout moi c'est pantalon ti sima na penza no lengisa ke lenga penza na pantalon ko dans nous autres voilà, donc c'est pas ici Toto Radjabou. Ah, Toto Radjabou na katia. Ningana ya Mado. Moi na Villa Nova. Yo penza ozara doyenne na Villa Nova banja ngo penza.
Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo Température eye na mopepe asika